Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso Desho Denar TV. Merci Naba O Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV. La réalité. Tu es tous là ensemble. Kakande tous là. Ranabino na Desho Denar TV. Motezo pela quel est le problème? Ça l'a branché. Toké na détail. Problème aux États-Unis d'Amérique. Maman na biso azole la maman lobi Desho. Tia problème nanga na public na yo ka conseil nini bandeko ba kopesa nga na kolinga avant pesa conseil na sujet toza nango landanga vraiment na bokebi po o comprendre avant o pesa conseil na yo. Voilà, maman lobi Desho na États-Unis d'Amérique. Maman na biso azana service traiteur, c'est-à-dire azana moi business na ya muke service traiteur. Et encore, à ça la rappel ba livraison, il y a ba produits alimentaires, c'est-à-dire à livrer ba Soso, ba Thomson et le reste il y a ba aliments africains ka ndengwe biezala. Maman lobi Desho ezali na monkomsu na kenda ko sala livraison na salon moko et pas ba client nanga. Kokoma na salon na yaki kokutana na tantine moko ya congolaise. Tantine wana congolaise asepela ki na service ya maman na biso, basala ki connaissance. Congolaise wana akumaki pe ko somba biloko pa ya mama na biso des fois abandaki ko benga mama pa azokende ko livrer biloko kaka ndenge ezalaka baye ko sala connaissance tant que batumi bale bayebani tant que mama na biso azana business na ye congolaise wana asepeli akomi cliente ya mama na biso bakutana basala ba échange ya ba téléphone basololaka kaka ndenge ezalaka tokutani tosali camaraderie bondeko eyaki kokoma na moma moko bayaki kobunga na baomona na esuste congolaise wana a voyageaka akendaka na ba province ya ba anglais en fait a déplacer moi muke akena ba province mususu ya ba anglophone na États-Unis d'Amérique bandeko ba kuna bayebi a voyageaka babunga na basolaka esuste à un moment donné congolaise wana kota voyageaka azongaka abanda ko luka mama na biso me amona ke esuste mama na biso abi Desho ngape numéro na etel me salaka tamula ito solaka esuste ebungaka congolaise alekaka muko mususu na salon esika bakutana na mama na biso ba liboso asenga ki numéro ya mama na biso po a contacter ye ba client mama na biso na salon ba yebisa ki non toki ko peso numéro na eboete to tuna ye moko ba tuni ye ba expliquer mutu tel azoluko mama lobi Desho du fait que na yebi to salaka déjà connaissance na fc bango po pesa ye numéro abenganga congolaise oyo kobenga mama na biso kolo lisolo alobi na eboya nazana problème moko nzamba yebisinga ezosenga kaka tokutana nayo poto solola mama na biso ya congolaise alobi boye est-ce que toki kosolola no na téléphone te ndenge obenginga tantine wana mususu abite lisolo na nango message na lingi na pesa yo esenga kaka tokutana en personne. Maman na biso alobi Desho du fait kaza mutu toyebanaki déjà na boya kite alobi bien que nzamba yebisi akutana nanga. Bref, maman na biso aye ko indiquer ye adresse na ye par téléphone baye ko kutana basololi asolisi maman na biso o esengelaki basolola ke non nzamba yebisinga nazala pembeni na yo po makambo nanga mingi na vie ezo marché te nzamba lakisinga yo kaka nde oki kosunganga na ba problème naza nango toza awa. Maman lobi Desho tant to kabwana na ye na ye ba te ka kinda na ba province ba anglais na yaki koyeba tant to ko kutana na ye pour la deuxième fois nda expliquer nga non na voyageaka na kinda na ba province ba anglais nde na uta ikozonga. Par contre na zwinda kuka pene na salon ya ona lekaki na salon pona tu na numéro na yo nde ba pesa kinga numéro no ya on peut to kutani. Bref baza wana ki camarade e bandi. Maman lobi Desho na sala tour tokendai kotala ndako isika ya bandai kovanda kota biki azwa kinda kupembe na salon. Maman lobi na kota na ndako na ye na fungola frigo mwana mwasi aza même pas na eloko kwa kolia frigo vide. Maman lobi Desho esala inga passe aza ndeko mwasi congolaise
kozanga biloko akolia to pe kozanga ba moyen yango ka ndezo tinda bandeko basi mususu basala kindumba. Mama azui charge ya ndeko na ye mwasi, ya camarade na ye mwasi, ya ndeko congolaise. Mama lobi des choses ezaki soki na sombi biloko na ko sala ba achat nanga double soka sali provision en fait. Ako sala provision double ndambu pe azui ake ko tikela ndeko congolaise na ndaku na ye, mais bref et yaki ko sala ke congolaise wana akomaki pe ko ya ko vanda pa ya mama na biso kolo lisolo. Mama lobi des choses to ko vanda na congolaise ndaku moko, or congolaise azana ba problème sérieux na vie. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre côté to kendo chité. Oyebi na vie soko kuta na mutu mo be famille na ye mo baba rejeta ye. Famille na ye ba boaka ye ba lingaka ye te yaya. Avant on prendre intervention na vie na ye, luka oyeba pourquoi famille na ye ba boaka ye. C'est ça. Ko salisa bato eza mabete, mais batu mususu avant o salisa ye, luka oyeba pona nini akabwana na famille na ye, luka oyeba pona nini famille na ye e boaka ye. Toza wana na kangi parenthèse landa lisolo oyoka kindo kinakati oyoka kimute mamabe. Maman lobi des choses to vandera na camarade des fois azoya même avandera pananga to la rana e pananga, mais chose grave camarade akomaki soka ke ko sukola azui ba caleçon na ye na ba soutien a exposer yango na douche. Yoka yaya yo za mwana mwasi ozo vanda pa ya camarade no za femme mariée yaya, mais ba sous-vêtement na bino d'un côté eza eloko mo ezo représenter déjà nzoto na yo. Tous à la claire côté wana to so la ba maman. Ba sous-vêtement oya yo comment okiko tiango d'une manière exposée na douche oyebi ke mobali ya camarade no akotaka. Non. Yaya tous à la claire to marché ba moté. To marché ba moté. Chose grave, maman na biso lobi des choses. Camarade nanga zaki to vani na epa nanga soka ke sukola sisi ko sukola azui ba caleçon na ye drapeau kute kosa drapeau ba caleçon ne komi drapeau na kati ya douche, drapeau na kati ya salle de bain, ba caleçon ba biloko na bino msuni ni ba soutien. Mais yaya potanda ba caleçon ndenge wana ba soutien o exposé na douche faut zanda ko yo vandara na mobali na yo. C'est ça. Faut zanda ko vandara na mobali no tonda ko wane zaka ya yo ndo ko tanda bongo même kutu soki ezake ndako eza ya yo, mais soki po yambi bapa ya moko baye quelconque pa na oya il faut ba pendinga ko tandela ba sous-vêtement eza secret ya mutu eza nzoto ya mutu surtout oya basi oya biso mibali eza na tina ten tale ngango la boxe a lokwa a parachute osa nango nini, mais ya bino ba mama eza ba intimité na bino eza secret na yo. Camarade soka ke ko sukola na douche azui ba sous-vêtement na ye a exposé, mais landa oyeba pourquoi banda ko exposer ba caleçon na ye na douche. Maman na biso avanda mukomsu mobile na azui bisa menga na on sepelate na comportement camarade na yo. Comment camarade no ko ke sukola azui ba caleçon na ye atiki yango ndengo wana, c'est pas digne yaya. Tobo ite banda kumsusu position ko tanda bloko wana eza raté meto yebi mwana mwasi ya mito saka bazo salisa yo oza pa batu. Yaya luka manière nino kotanda ba sous-vêtement na yo d'une manière respect, d'une manière ya ko respecter ndako batu, d'une manière ya ko respecter mobali ya moninga. Tout ça awa yaya des choses d'Enar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Oyuna ko sapona ni yaya na lobaki na ba émission ele kiso to sala ba émission. Il faut topé sa ka leçon na kata ba émission. Ko lande émission ka na loyengete landaka émission o soko landi ozui leçon na kati. Tantôt ko zape ba erreur pa na yo comprendre ezaka ba erreur naza pa batu. Na ko tanda bilamba na nga boyete, na ko tanda ba sous-vêtement na nga boyete, voilà. Ba émission to linga to sala yango. Yaya so zapa batu il faut ko bongisa comportement manière. Comportement et la manière de vivre dans la société, tout ça wana. Maman lobi mobile na pesi remarque ou reproche camarade non façon tiki la ba sous-vêtement na e, moi ça me plaît pas. Et c'est juste yaya. Comment yo ko linga nga naza mobile ya camarade non na banda ko ya kotala ba caleçon non na douche, tout le monde a ba maman respect atandi caleçon na ya achi comment bobenga ngo. Achi nani essuie likolo nango. Achi serviette likolo nango.
na respect ou bien ko tanda on a ba manière mon quoi bien mais maman oyo azoko tia ba kaleso na d'une manière tentative toza wana nazoko expliquer oyeba pourquoi banda osala bongo bref mobali apesaki mwasi remarque mwasi abandai ko comprendre te mais mobali abandai ko mona et ko koma na moment moko mama amemaki camarade na ye kande mama asala ba business na ye traiteur plus livraison atunaki mwana mwasi oyo tantine oyo congolaise yo ozosala nini na vie congolaise habite nga actuellement nazosala te navandika be nazolia mbongo ya l'état ça veut dire azolia lokola ba RSA pour na biso bata France aliaka na eka mbongo ya l'état asalaka te mama lobi de show natalaki ndeko mwasi lokola azosala eloko te na approchaki eto bando travailler na ye ensemble pour nga mo ba livraison air nyonso c'est un peu fatigant koto ba bengi tu vois, maman associée ndeko congolaise na kati ya business na ye bakomi ko travailler ensemble. Et ça là qui na mukolo mususu ba client ya maman na biso kolo lisolo ba bengaki quelque part akendo tika biloko. Maman kende ko tika biloko akutana na papa moko kuna ya 55 ans. Papa ona ya 55 ans akwei ndeke. Aluli maman na biso kaka ndenge maman akotaki tata ya 55 ans akwei ndeke. Aluli mama na biso abeti kop ayebisi esika bakutanelaki ke yebisa mama o ayekotiki la biloko na luli. Bref mama na biso lobi de show nazaka femme mariée quel que soit business na salaka na se respectaka na yebisaki tata 55 ans naza femme mariée naza mwasi ya bato po ezalaki na occasion moko boye ya fête mama kendo tika biloko na fête wana mama za na service à traiteur na lobi bakende kotika biloko na fête tata moko na fête wana aluli mama na biso façon ko ne mama lataki moi propre goût yo ebika ndenge ezalaka même mwasi ya mutu azalaka mwasi ya mutu mama lobi de show quel que soit musala na salaka na mwasi ya mutu na yebisaki tata 55 ans naza mwasi ya mutu bref balingana kite elekaki ndenge wana e ko sa muko msu mama na biso bake su kotika biloko kaka na bakati ya ba connaissance bake kokuta na suka na tato ya 55 ans. Na cadre ko solola bazaki déjà na congolaise o basala y connaissance tata 55 ans aye ko cha congolaise litoi papa 55 ans zolia damanza bibiloko balambi on kitoko nani alambi biloko tantino akoma ko travailler na mama na bisoko lisolo abi ngam tuna lamba ki tata 55 ans lobi boy biloko na yoki ngo kitoko na sepei na biloko na luli biloko na luli pena mutu alamba ki bref le rôle tantino wana zalaki na ndeke tata 55 pe ndeke arata déjà kolinga mama amoni su camarade ya mama balingani babandi bolingo na bango na kati wana mama na biso alobi tata 55 ayebaki tata 55 wana azaka pe côté ya ba ferme côté bango bakendo somba biloko pona koteka ayebaki na sima ba connaissance ndenga kenda ko livrer ba biloko na ye ezaki na mukolo mususu papa mama na biso atpesaki azaki na besoin ke somba biloko koteka nde bakendo somba bilo na bafaire abengi tantina congolaise yaka ozwa mbongo bokende na tata wana ya 55 wana mama na biso ayebite ke tata 55 basi balingani na congolaise abeti kaka shita sima na ndenga ya kuzu balingana na bango me mama azalaki nanu ignorante ayebaki te abengi tantina congolaise te ma copine ma chérie yaka lelo na moni na okoka te na mwana mama azali na mwana 2 ans na mwana trop fatigué zwambon benga tata ya 55 ans na posa na tanga kombo na eta zayi tata moko aza professeur na université ya Concorde pana ba kuna bato ba yebi université Concorde na États-Unis d'Amérique ba yebi père wana zalaki professeur na université balingani na tantine oyo ayaki kosenga mama na biso aide mama abina bengi camarade zwambongo kendo somba biloko na tata wana ya 55 ans tantine oyo aboyi alobi ya okendo somba biloko te aboyi jamais yo kotinda ngana kendo sombelo biloko toza wana problème ezani na kati yoka sikoyo makambo neni mokili ezanga mawa voilà soki na olingana zongso mwa muke na sima mama lobi boye desho na yaki ko comprendre eloko moko mwana mwasi oyo tangu tata wana 55 alingi ye mwana mwasi atuni mama na biso kolo lisolo alobi papa oyo azolinga ngai yo omoni ndenge nini tanke ye aza na 55 ans mama na biso ayebisi tantine oyo ayebisi omoni kolinga mobali ezalaka gu ya mutu ye moko
ba msu balinga olingi mobali boza na écart makasi basi msu balinga olingi mobali boza na écart ya mukuse. Bref, ameki ko pese conseil. Mais tanti nazongiseli mama na biso kolo lisolo boye. Nazolinga tato yo kaka na marque ya mushina. Nengina komise kaka magasin. Tu vois? Oyebi yoka zela nafungoleli yo deuxième parenthèse pour comprendre. Eza na batu mingi balinga batu po bakomisa bango ba mishina. Eza na ba fille ebele balinga batu po bakomisa bango ba magasin. Olbina chaye kaka pina réserve. Mais ba mushina ona ba botsa bango bana. Vie pe compliquée. Mususu okendaka po na mushina me bake ko shina nde yo moko. C'est ça, toza wana. Mama na biso apesi conseil kolinga mobali. Azala age ebele to age muke e dépendre na ndenge mwasi ye moko alingeli. Eza na basi yo balinga basi baza na age ebele, mibali baza na age ebele. Eza na basi yo balinga mibali baza na age muke, wana ezo dépendre na goût ya mwasi na mwasi. Bref, ya lobite nazolingi kaka na marque ya mushina na linkara na shina ye boloko azaneka papa moko boye na shine kaka to vivre ka ndenge wana za lokwa magasin aza lokwa boutique. Bref, nde na kati wana a continuaka bakenda kolingana. Nde eyaki kosala mukomsu mama na biso nde na uti koloba za na besoin ke somba biloko na ba ferme. Abengi tantine congolaise ke yaka zwambongo bokendo somba biloko na père wana ya 55 ans. Or, ya zobosa akendenga zotinde basiba kuma mwasi na mobali. Mama na biso nde ayebaki te. Apesi ye mbongo. Akei na mbongo lobi na tongo ifala ba ke somba biloko abengi mama na biso ke non nga na oke somba biloko te mbongo pesinga eza mukie. Esali compréhension par téléphone esimba kite. Ole papa wana ya kozwa mbongo pa mama na biso ndenge ezalaka baye kozwa mbongo ensemble po bakende. Lokwa mama apesaki ye mbongo. Ya bengeli tata wana ka na musika tata wana katika hakuna basilani na tata wana ka na musika. Bref, aye koswanisa mama na biso oki kotinda ngate mbongo zo pesa eza muke na sepelite na ba manière yo okomi ko traiter nga. Butu mbutu ekoti a partir ya awa mobulu ekoti na kati ya connaissance, mobulu ekoti na kati ya kikamaraderie. Na mukuse baye koswana. Tango baswani ba vérité eye kobima. Vérité bimi na kati eza nini? Tantine congolaise oyo famille na bango babengana ye. Babengana ye pourquoi abima presque na mibali ya bandeko na ye na famille. Yango na lobai na début ya émission. Kosal sabateza mabete me luka oyeba surtout bato mingi ba famille rejeta. Luka oyeba famille babengana ye pona nini? Comment na mutu par exemple na bamboko otoza. Famille na ye baza sur place mais basundola ye. Famille na ye ba sur place bazo salisa ye te. Yaya, luka oyeba pourquoi famille na ye ba salisa ye te. Pourquoi ba bengana ye? Parce que batu mingi bana ba problème na ba famille, basumba na nganda na ba famille na bango, yango ba famille eboaka bango. Maintenant okuta na oloba vérité te, ako c'est la famille makam. Yango na yesa ki on a début émission yaya, batu mususu omoni ba famille ba rejeta bango, oui. Ko sali seza bien mais luka oyeba ba bengana ye pona nini? Problème ezali ni na tantino ya congolaise. Famille ba bengana ye abimana mibali ya ba ndeko na ye ya basi. Ça c'est un. Et Dédé, tantino aza déjà mutazali na maladie ya sida. Tantino aza na sida. Tinde bando amone na ndako mama na biso congolaise. Tinde bando amone na ndako mama na biso kolo lisolo. Batu babandai ko kamwa. Pe babandai ko mitu na pona nini yake ko chaye na ndako na ye. Mwana mwasi wana aza déjà na malade. Aza na malade abimana bandeko ya mibali na ye. E oki kozala pe possible akende ko kwisa mobali na ye. E soki abimina mobali ne na ndako c'est que maman na biso kolo lisolo pe akozwa sida. Batu deya babandai ko s'inquiéter mais moi makamsu bayaka koloba ngomba amonte mais tango baye ko swana nde ba vérité wana ekobima. Ye moko avoué ndenge ezana mobali no na ngai na bima na ye so na bima na mobali na ye sida wana melezu pe yo. Tout ça wana. Yaya kosali seza mabete na oloba mikonyo so main. Le cœur de l'homme biso ndenge tozawa tozana mutema mabe makasi. Na salaki na émission mususu eleki na lobi richesse ya congolais mutema mabe kindoki na songi songi ngape congolais poko loba medesho bongo shiko yo ngape congolais mutema mabe nde loko toza nango comme richesse kindoki na songi songi wana biso ba congolais esali mawa passe na soni mama na biso azo regretter. Yango mobali na ya lobaki na yeke nazo sepela te na mwana mwasi ondenga azotika bakale sombo. Ebi yaya, eza na ba mibali musu bazaka fragile. E feka ya komona kaleso ya mwana mwasi.
o boza na ye tata mon côté maman mon côté famille te camarade ka bo ramasser o ekocha na ndako e fait ka mobali no akomona ba sous-vêtement na ye mais mobali no akoswaye loba na kosi yebisanga ke na kosi mobali no akoki koswaye kaka pona komona ba sous-vêtement na ye yaya ezana ntala ezana bana basi mususu bazana envoûtement ya makasi ezana bana basi mususu bayebi kindumba makasi bayebi ba manière nyonso ya kokwisa mibali bayebi ki akokwisa mobali no na sourire ayebi ki akokwisa mobali no kaka na ba sous-vêtement na yebi tina nina banda ochango bongo ayebi ka kokwisa mobali no kaka na elateli accoutrement ayebi ndeni akokwisa mobali no kaka na ko servir ye sur table yaya bandumba bazalaka na intelligence moko okokroire te mwasi andumba aza na mayele ya makasi yo kota libala babala yo oyebi kindumba te meza na basi o bazo tambola bayebi ba manière tout ya kindumba ya kokwisa mibali yango na obai na katikata émission yaya comment okozala na ndako batu bayambi yo surtout bana basi toza wana ozotanda ba sous-vêtement no kaka boye na ndako muninga no mwasi ozotanda ba sous-vêtement no kaka boye na ndako bana mibali non yaya za batu musu baza fragile ezana mibali o baza fragile tant kaka moni sous-vêtement no boye il faut soyo vrai ndimelanga na mwana mobali ndenge na vandi wana kiti mobali musu ka ndenga moni sous-vêtement na yo na bandeli ya koswayo kaka juste pour moni sous-vêtement na yo c'est ça to mona ba image musu batu ba osala to mona ba émission ebele tozo ka ba témoignage ebele mobali musu ko mona ka mwasi na musika boye abeti simbula yebelo ko na zoloba amonika mwasi na musika nde mwasi oleka ka boye tali kumfundo mwasi abeti simbula ye moko mobali abeti simbula ye moko ndimelanga na oyebso vérité c'est-à-dire esali mawapasi na soni vérité ekobima c'est-à-dire tant tozotala ba paramètres wana nyoso ça veut dire ndeko mwasi ayaki na mission moko boye quelque part na vie ya ndeko na ye mwasi mais esimbi te parce que loko baswaneli ezanga tina kaka po apesaki mbongo bakende somba biloko ya siliki mbongo wana ozopesa ekoka te pona osomba biloko okomi ko maltraiter tout ça ba compréhension buzoba ndeko te ba ekobeba na yango wana eloko ni yo koloba na kati comme conseil eloko ni yo comprendre na kati o yo kikoloba na kati ya ba piste nyonso o na lakisi yo yaya ndeko mwasi bozala mayele ba mama bofungola miso tant to sa ba émission na ebisa ki tant to sa ba émission to luka to sala émission eza na leçon na kati kolinga te to sa ela bino ba émission mo ezangi leçon te ou bien zokendo lexa r na ona koyoka mafinga ba mambo ezangi tina non landa émission eza na éducation o yo ko tirer leçon c'est très important ndenge maman mususu abenga bi des shows na landa émission na omoko j'ai vraiment tiré une bonne leçon au ngana comprenate mais aye ko comprendre na sima émission voilà biso tozawana esali mawapasi na son maman na biso azo regretter ba soni na camarade par contre ndenge ba ande ko travailler na camarade asengi maman nini afuta ye apesa ye par na ye or yo yaki maboko pamba ba kotsaki yo na ba affaire mais maman na biso abi des shows na zwindambo mbongo na sai nini na pesiye toka bwana na malembe ekusala eloko te eza mamba mokili sali mawapasi na soni yoka nenga na rappeler boy c'est tocha émission na ligne eza na batebele ba ota l'émission na retard émission eza na ligne par exemple ndé na lobby émission a mwano ya ndoki asalaki o abandel koloba po boma papa na ye na chaki déjà émission na ligne mais maman na biso abenga bi des shows tozo la suite ya émission na tozela ochena nute or émission eza déjà na ligne ya po olanda ba émission bien na YouTube cloche de notification chaque cloche de notification soki na koti na ligne sikoy yo po koti sikoy otali émission na mona ande toza en ligne boye bandeko baza na ligne ebele bonjour papa des shows bonjour papa des shows na omona bango na ligne c'est comme ça yo talara na retard pour cloche de notification ezate chaque cloche de notification na lobby soko yebite tuna papa na ndako akulaxo papa so yebite tuna maman so yebite bo tuna mwana ala sabino comment mettre la cloche de notification pour recevoir nos émissions en temps réel. Voilà, autant to lo bapona lelo ngwana benga des shows de Nar TV na ba sujet ya bien aboui. O e comme lui e comme la batu e comme la batu suscité. Partagez votre émission kobo sanakate ko zela te na ibisa ko chaque jour ya ngape na partage. Na ba mina ngape na WhatsApp so na pesi bango ba na bas na sinde na lo ba yebi. So na tindeli bango on peut ba partager. Donc yo peut so partager et ça la bien. Ça la ka effort Sunga chaîne na biso développé to kende musika
to fongola batu msupe mayele to lakisa pe ba mama mususu mabunga to lakisa bandeko basi to lakisa pe ba papa mususu mabunga to zwa pe leçon na ba erreur to sala to continuer ko sala ngote. Voilà pourquoi to lo bara partager. Aimez votre émission, commentez et que ça la bien. Benga biso na ba sujet bien o ekomeli comme ya ba mususu te to lo belango. Numéro na ngwa nezo tourner wana ka ndingo zo mona yango wana graver na WhatsApp benga nga na koyamba yo. Ezalaki ya bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao.